balobi mais Koffi Olomide azana Paris mais bamoni Koffi Olomide msoye mais na ebité ndekwa Koffi ya na Koffi tona bon to solo la ginaye puisque le roi Zatenga il faut na représenter kombo za nani kombo na Bubu Olomide Bubu Olomide mwana chacho Sosia là bota ta coiffure s'il te plaît baluba bota ta coiffure donc voilà les grands Mopao donc voilà encore merci mais ça déjà justement bien les grands Mopao regardez s'il te plaît filmer a commis fan Koffi Olomide grand Mopao plaire Papa Lutumba Simaro Massia donc voilà vive quartier latin chacho. Non, dans le journal, fallait pas dans la esplanade. Parce que là, au moins, il y a l'aération. En plus, tout le monde allait assister, même de loin. Dans une salle comme ça, moi, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Non, on va juger. On va juger. Parce que libre, il y a qualifié, mais je sais que dans ça, 17 on a pouvoir, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et maintenant, la Tiki et le Renault dans les bandes, il y a maintenant un successeur. Il y a une passation civilisée et démocratique. Et maintenant, les pouvoirs sont entre mains des Fachi. Badio bungingana monoko lelo poso mubimba ekoki diatanga na kolia teo fufu yo motema nanga likambo yebisanga soki ayo kingana nzala lukalanga telo komo susue baye ba mipesa na kwanga boye babozali kokembisa mabumu Oi. na ndenge ya kobanga basali ya nzambe wana ya liboso ya mibale nayebaki ya Papa Lutumba mémoire mokolo moko nga nauti voyage nazoya na aéroport ye azo voyager tokutana na aéroport alobi nanga me petit nanga nga obwaka banzembo nanga te ka ya wemba nga bivie na obwaka mokolo mosusu corps ya Papa Lutumba ezokota déjà na corbillard donc merci beaucoup na bana poto ba otala biso Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Congo Abonnez-vous, c'est notre chaîne Congo Civilisation TV. Malaba papa, bon c'est souci na bino les soucis pour la poisson na bino. Ton confectionneur a produit cosmétique sur mesure. Donc, pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate, au bangate. Dernière chance, il y a pour ce nayo, et ça la grasse beauté. Tout ça là, un produit naturel à base de fruits pour réparer ma poisson. Papa bobo sanate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté ce boyo contacter biso facile donc OK na Facebook na biso Grâce Beauté Cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au sala au diagnostic pour toyekolela muninga na biso tokola na ye Papa Lutumba tokoni na lingwala kobana mwana biso différence bambula ngana ye yali mbula moko ya botami mbula liboso biso tolani mbula mibale ye akufi na 80 ans ngana kokisi 79 ezali mawa mingi tozange monument comme Lutumba mais les campote de salaboni les waya nzela ya biso banso lelo ya kei to ebite ko ya lobby
ya wana kobanda abimaki toza kozanga te tana bakoko lango to mikeboy bazolanda kaka tolelaka Papa Lutumba na yina mona président tango ya koti kuna bina yina mona tata ye wapi tala na musika kuna baboyi tokota tuyina retard les cambotais pour vite nous partager pour les nabiso les lettres mon mukeyo za parmi ba anciens et puis boza ba âge montant na nzembo moko po ya za musicien ba balela e mingi na le feti na koyemba na ko sala bino surprise Papa Lutumba yemba ngai oh nalingi te Nzambe ngana yo toswana na mesana te kobondela mobali alingi te pardon nakosenga yo pekisa mwasi na yo oyo zwisika nayebi yo bayebi yo kolanda te tango to bandaki lokola yo zwi esika ngai nazali na ngai na likambo te nyonso yo koloba ngai nakondima yo pekisa mwasi na yo ya sika atikala kotumbola ngai natikela yo ye atikala kodondwa mbanda nga na banzo lobi lokuta toswanaka soki tokutani na nzela César aboya yo César angunde ngai pesaki mbongo ebele kabwi ko César Augustine ngai Papa Lutumba yemba. Merci beaucoup. Na sepeli mingi nangoya na Nzambe. Amen. Na kopesa dernier interview to vanda nano na vandika pembeni awa tokutana bomela tamwa mai ya pamba. Merci beaucoup. To kabola pasha liwa. Merci beaucoup. Merci. Ya José Mpaka Ikombe boni. Bien Papa Langai. Namoni yo lelo Lutumba tiki biso yo za parmi ba anciens ya génération na bino. Liwa yango pona yo ba regret les avman. Bon, ngai personnellement connaissant qu'à moi la situation spirituelle na mona liwa événement té. Na banga na liwa té na loga ko arabe. Na mona liwa ezali accomplissement ya vie ya mutu o Nzambe alakela biso batu. Po baka na dan Eve mongolo liambu mo kufa. Donc les gens comme gravité biso to kufa. Soko botami au vivre faut kufa. Alors via koksimi kolonaye mutu ko yeba soki akufa ya solo ya nzela nini ezaka Nzambe na ye. Alors ezali wa tant ye koki po na biso batami simbale tant na ye koki akena ko pema na ye. Mais au biso to tika nango na mokili oyaye eza malamu na mabe oya sala dans était la souvenir nga pa ya vie na ebi malamu na ye muke mais na ma bene mingi on comprendre la première fois mutakufi alo ma bene mingi mabeza gini mabeza lika sina tango muta sali kambo mutu oyo muta consommer ngamo nyongo bien te ça mabete on comprendre on me comme lobby na beto tana beto bravo tala tama bogo na bravo tala makolo bravo puis pour la première personne oyo kolobake muta kufi botali mabena deux fois na so atamukila ngwana muta mukilo za parfait za la te muta ali parfait za Nzambe. Mais des fois, on a vu que les gens comme c'est parfait. Mais non. Il faut être bien. Alors, comment vient Simaro Zanga Mabe? Ngale Mabe vient Simaro. Nebi Malama vient Simaro. Comprendre? Alors, Adaïga Malam ou Malamuti. Avec Moutumabe, avec Moutumalam, comme tout le monde. Alors, mais ma souvenir est bien quand on n'a pas vu. Et allés à travers Moutunaï. Nzambe azako kita na mutu avie Simaro pour que vie à transmettre connaissance naie et panabiso à travers ba chanson naie. Mais moi nzembo ne moko et ko sa biso be bien to olela quand même na nzembo naie. Mais oui, banzembo no sa ayemba. Et ça ba signification nango et ça la be fait net o to za lelo. Et ça ne fait munene. Hein? Et ça ne fait munene. Ayema na mandola. Comprendre mongono okufa batu bakoya bakuna na serekei ya talo ya malonga batu basala ba défi na bango tozo komona vieux Simaro ayembela banzemo pona ba soda na te ayema pona ba policier te ayema pona ba gouvernement te ayema nze pona population et conseil banzemo na elelaye et comprendre mais to monia wa
et comme séparé. Bon, il y a une population azali banda, vous comprenez nga. Alors, mais c'est un ensemble. So bino bolé na bino yote, banjinji, ba petit ne banjinji ba le la vie simaro. Mais c'est grave pour corriger vieux. Banjinji bangot. Banjinji ba le la viété. Ba mona ta cercueilité, ba mona ka tang ba sa lever du corps ba no kundaye et sili. Mais faut aller là ne ba le la kester, ne ba le la pepe kale, ne ba le la batutu awa. Na ça de martyr. Et le gars pesi nga pasi mingi yango wana. Via tiki ba souvenir rebellé. Ata moment comment mon son c'est moment où ça la bien. Nayemba. Oui. Na mongongo ya José Mpaka. Njiboni li nayemba. Nyonso oyo c'est pesa bana poto ba otala yo partout dans le monde. Moi na Dallas. Oye man njiboni. C'est tout sima. Ah ils en ont tout na yo. Kombo nanga mandola mandola loba nzote mama. Kombo nanga mandola mandola ndeko ya hazanga. Nazwi mafuna azangi mafuna pemi na ngai. Nazana likambo na moto teo. Moto na chance na ye. Ofelanga na kei poto koluka vi. Chancele kie na kei komeka nzoto. Ko regrette te po na vinanga nazali mwana mobali o. Merci beaucoup ya José. Ebembe boyaka kopola te. Nazangi kolo ya kofuta yo. Bon, ça va. Merci beaucoup. Miba artiste na bino ya génération na bino. O bino boyoka banzembo belé mo marambe belé rolo bani. Ah ouais, akufizaka mawa. Zali wo eza mawa mais biso na compte quartier na yolo po yepe a bala pe na yoloti. Moi c'est na mi balé ser na biso quartier. Zone mbolo ayemba banzembo kitoko koleka. Sotel banzembo kitoko minga yembela ser wana. Et puis bon, puis ba souvenir tout ça na ezali hein. Souvenir toi on a yolo tout ça à 65e 62e anniversaire. Le quartier yolo en tout cas vieux étant qui a ndambo ya yolo. Puis ça c'est instrument au félé. Puis ça c'est misé au félé. Donc on a des souvenirs oyo ya makasi pour nous na yolo. Ba ina ser na so ser na so na mukea. Avai na ye ba to besoin de mbola yembela bantembo ebele. Souvenir de soit pesa biso instrument au félé na fête bana yolo et puis il azwa musique na ya sentiment acha on a lingwala azwa ki sentiment na musique acha on a yolo et ça on combo jeudi Lutumba chaque jeudi et concert na yolo on a tout ça donc plaisir ka muke ngwana oyo ba souvenir na rolo ngwana. Merci beaucoup. OK, merci. Piroger moi mboka boni Mathieu wa mbote ndeko na ngambote na baimboka bazuli bakuli susu ya bolandi lolaka ya Congo mona mboka Piroger matalatala mabino donc bana poto bana partout dans le monde mona mboka Piroger. Mais Piroger na mona ki jour et bima ki jour traîner ko zo na aéroport ozalaki jour ya mort ozalaki tolali na yo a 2 jours na moni vraiment disparition papa Lutumba pona yo ba regret no penezani. Non, papa Lutumba ba regret ça que azaki bibliothèque azaki le dictionnaire na biso ya musique à Congo. À chaque fois il fallait te consulter kaye. Donc tozaki d'abord tozaki encore on a besoin na yi. Tozaki na besoin na yango moni passe na mutema yesa la biso yango moni toza ferté tozo za partout et na toza jusqu'à la nécropole. Ndenge toke go bomba pour la éternité. Donc to perdre vraiment mutumune yango moni toza na passe. Voilà, merci beaucoup. Mais te belé ba lobby ba quotité et sali pena bien te yo moni on ni ka ba kontina kat. Voilà, eza ndenga mboka na biso. D'abord ngana condamné ba organisateur mabe moni Simaro Masia asalaka banzembo pour la population. Simaro Masia so landi banzembo na ye azaki moraliste. Asala banzembo pour na bato ba telengani libanda o bato batika libanda nde bato Simaro Masia asalela bango banzembo. Et bon, bango bazu papa Simaro baké olele na salle à cinéma. Donc eza salle à cinéma seulement il y a 700 personnes. 700 personnes. Est-ce que Simaro Masia azaki a 700 personnes? Donc c'est pas bien. Il fallait baler la Simaro ndeng baler la papa Wemba. Ne balela King Kesser mené ne balela Rochero Taboulay, ne balela Pepe Calais. Donc il fallait baler en public.
public outil partout na Kinshasa, partout dans la province surtout, fallait base occasion, il y a au monde cérémonie, il y a au monde makambo oyo et les cas. Voilà. Poto si sala yo ozole la papa le tumba la banane parce que ba yo pe ba otalo ebele ba chichibola na poto ba otala yo ba rit bote ba odilo mampuya ba to ebele ba otala. Non, ils ont bateau pour soutenir Ngaï, la papa le Toumba notamment. Zouzou Senga, motema ya père Hakim, maman Aminata lui passe à Malou Kedi. Zouzou Senga. Donc, on a appelé ça Bambote Belé, mère Zouzou. On a dit que Bamba Talanga na palais. Donc, Bambote Antonio Bancario, tous les ensemble en Hollande. Antonio Bancario. Et nous avons Bruno Lubika, mon propre. Dans les États-Unis d'Amérique, Bruno Lubika. Donc, tous les ensemble, Ginette Mbala, Kelly Mbala, petit Karine Lukiata. Donc, Mundi Boumo à Paris, Karine Lukiata. Donc, tous les gens qui Guilain Tissol, Jolie à Konga, Clet Kabe à Corino, plus important que le coltan. Tous les gens MDD Business, Fiston Ituku. MDD Business, Fiston Ituku, tous les gens bango. Vraiment, tous les papa Lutumba, na venanga Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. L'homme idéal, Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte, venanga Moro. Merci beaucoup. Tozol est là toujours, merci mon frère. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Batubaro Mituna. Balobi mais Kofi Olomide à Paris, mais Bamoni Kofi Olomide m'soye, mais na habité. Ndekwa Kofi, ya na Kofi Tonan. Bonjour papa. Oui, bonjour. Tout monde na matanga ah ozande quoi? Voilà, merci beaucoup. Donc, toujours continuer naé. Merci Nabana Poto Bazo Talabiso. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Glody Diasuka. Mais Avato Zoua. Bon, dans mon nid, Bafongoli Banderole. Nicolas Mokonzi, Soroland de la Banderole. Bakomi, Kofi Olomide, les grands Mopa au plaire, Papa Lutumba Simaro, Massia, Vive Quartier Latin, Tchacho Ezala Kakaka, Tchacho. Voilà. Merci beaucoup, Torote Manabissoara, tout ça l'interview. Et Tomoni Banderole, mais Mandefou. Textuellement, Kofi Olomide, aux Anderonais. Bon, on a fan de fan à Kofi Olomide. Oui. Quand on moni na likolo ba komi fan. Na lingage mingi puisque yemba ka musique ya kitoko. Musique mo pe edikaka batu. Yango na sepelaka na ye makasi. Et puis azana mawa ici kazali ndenge à perdre papa Lutumba puisque a qui conseiller na ye. Bon, il qui a déplacé moi muke, yango a déplacé accueilli à Rozonga. Tu comprends? Donc na sepeli mingi vraiment na ndenge boye ko solananga bana kin ba moni ba to ba moni. Alors mawa mingi na Kofi Olomide ici kazali. Alors na pesi merci. Na ndenge toye ko courage ya ko participer na matanga. Oui. Vous savez on a qui fan club na bolingo ya artiste musicien na yo to bo solo la Guinée. Bon, to solo la Guinée. Puisque le roi Zatenga il faut na représenter. Comment zanan? Comment on a Boubou Olomide. Boubou Olomide moi na Tchacho. Moi na Tchacho. Message non lo bana ba fan tu ya Kofi ba otalo libana na ye moko quadra kora en direct à Paris. Bon, message na pe saka na bana kin batika biloba lo ba puisque ba lobi ke Kofi na matanga nyo surtout amona na raté. Ndenge bango ba lobi. Bon, sengi ke a déplacer pour azana makamoko azosala na poto kuna. Yango wana atinda ngai na solo na bana kin. Akeli bela ta ozonga. Atabalinga artiste et musicien na mandefu na ba manette na nyonso. Batba tu na ba lobani. Bon batba tu na lobi yo za leki ya Kofi Olomide ou bien za nani pas ya Kofi Olomide. Alors on a fanatique makasi ya Kofi Olomide les grands Mopao. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je suis toujours au Palais du Peuple. Et Sira Otorolela, Papa Lutumba, là où il y a tout le monde. Merci à Landou Mouzinga, la reine donc, pire petit dans yo, merveille Rambo. Boni. Merci, na pesi ba internet tout bala na mbote. Particulièrement na mokonzi ya reine vena ngotangi kombo Landou Mouzinga, prêtre donc maman na biso Lili Mouzinga bambote belé. Donc ainsi que na batutu, particulièrement tout d'abord à tout seigneur, de balbaratoire seigneur à tout honneur. Donc le grand Mopao, l'inoxydable de tous les temps, les patrons de la musique africaine, les sauveurs de la musique. Après c'est mbote ainsi ba Kofi Fil, ba Kofiet, par-ci par-là na be bambote tout. Donc voilà. Voilà, bato belé balobi, mais patron na yo na matanga tout azalaraté, yazara absence. Yo rolobani par rapport à wana. Bon, ils ont tout d'abord bato baeba et le romo ils ont nzambe muto.
à permettre à circonstances tout. Ndeti ka o vraiment batutu bayebi baka tout ezala mangamunango papa na biso wemba kufa même moi le grand papa Ben Barek papa biologique à Koffi Olomide kufa même moi le sous papa Lutumba kufi. Est-ce qu'on comprend déjà coïncidence est-ce papa Lutumba na papa wemba bayokana ki papa kufa moi moko non bakufi na avril bango tout. Donc c'est-à-dire quoi ils ont Nzambe c'est Dieu. Nzambe mutabota rabato yebike mutakufa jour ni date nini. Donc le grand mopao est considéré que dès que papa Lutumba, papa Naïmongo, ça fait 3 ans à Koufa, père son nom, papa Ben Barek. Le grand papa à mon en tant que la mort, à mon cercueil au Bachaïté, quand même à mon ta place, aïe, ta place nin bakundaï. Parce que c'est trop choquant. Mon le lobby sont gana yoso trouvé tali sur le grand papa, c'est grâce à papa Nabiso Ben Barek. Donc papa biologique, il n'est pas à la rame moko. Vous comprenez? Bah puis vieux bah la rébellion. Maman s'appelle la rébellion. Donc papa Zara papa na atazande ni aza papa yomoni tellement mon arrêté nzamba pêche opportunité ba relâcher et tant que azaki bien innocent na likambo biso to ba kosela likambo mambo ba parquet munde la salle justice na relâcher yango moni avant po paiement azelata année prochaine que mais tellement ezalaki 3e anniversaire à papa na ye o batutu ba yebi donc il fallait kende kaka amona te sika ba tsaye. Parce que ça faisait il ça la passe mais pourquoi mon papa n'a été parce que papa n'a couvert na poto azala na difficulté aucun de poto comme papa c'est facilité faut mon ata alors le Sumbula morote parce que c'est son père biologique yango monia kenda qui mettait bien même aranda qui papa hommage papa le tombe hommage batutu boyebi avant sa mort et après sa mort ça que banzembo batutu bayebi et yango moni biso de représenter donc la sika so mata bo moni était biso so bo moni biso donc c'est-à-dire la sika que les grands mopao. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Merveille. Bonjour mon frère. Ouais, tout le monde a matin à papa Lutumba. Tout ça, papa Lutumba Koufi. Émotionné d'Agibon. On est vraiment émotionné. Je peux pas, je sais pas comment déclarer mon émotion, mais je pense que vous le voyez. On est là, c'est une grande perte pour notre pays, pour la musique congolaise et pour la culture congolaise. Moi, je suis homme d'affaires dans le secteur du show business. Je pense que c'est une grande perte. Je déclare cela. Et c'est pour cela que nous sommes là. Papa Lutumba, on a été avec lui. C'est un papa bien, à part un bon musicien, mais c'était aussi un papa bien, quelqu'un de bon cœur, quelqu'un qui a été avec nous comme ses petits-fils, mais qui a été avec le Koffi Olomide comme son fils. Donc on a eu ce grand amour-là. C'est pour cela qu'on lui doit de l'accompagner. On est là pour l'accompagner. On doit être là jusqu'à la fin, quoi. C'est ça. Mais les gens disent qu'on ne voit pas Koffi Olomide à tous les obsèques des artistes et musiciens comme Papa Wemba et King Kester et Menea, aujourd'hui aussi Papa Lutumba. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Non, moi je pense que c'est une coïncidence. Hein. C'est une coïncidence parce que ça tombe à la même date que Koffi Olomide avait déjà prévu avec les gens à Paris, une grande délégation de Parisiens, de gens qui sont venus de partout au monde, qui l'ont retrouvé à Paris pour un peu célébrer l'anniversaire de la mort de son père et déplacer tous ces gens et puis le fuir. C'était pas... Il a tout fait, c'est pour cela même tu vois que moi si je suis ici, c'est justement pour sa présence, pour honorer sa présence, pour dire que Koffi Olomide est là. J'étais à Goma mais il m'a dit Richard, s'il y a vraiment fais tout, s'il y a moyen, dépêche-toi très vite, va à Kinshasa, représenter Koffi Olomide, représenter notre grande famille à ses obsèques. C'est comme ça que je suis venu. Donc c'est pas que Koffi n'est pas là, Koffi est là par notre présence, quoi. Merci beaucoup. Koffi Olomide, encore une fois pour le dire, il a porté Papa Lutumba sur son cœur de son vivant. Parce qu'on dit il faut toujours faire du bien quand la personne est encore vivante. Oui, oui. Alors il ne faut pas seulement chercher quand il est mort, être là. Il a été là quand il était vivant. Il a invité Papa Lutumba à maintes reprises à la maison comme dans ses concerts. Il a toujours donné des cadeaux à Papa Lutumba. Il a toujours été bien avec Papa Lutumba. Papa Lutumba a toujours donné des cadeaux à Koffi Olomide. Il a toujours invité Koffi Olomide. J'étais moi-même en personne à l'anniversaire de Papa Lutumba. Je pense que le dernier qu'il a fêté, c'était dans la salle Showbiz. J'étais moi-même là. Donc on a vu que Papa Lutumba était vraiment
avec Kofi, il y avait cette affection entre fils et père. Donc si ça se fait qu'il n'est pas là, il y a un autre père qui est parti avant Papa Lutumba, il est là-bas pour ça. Je pense que les jours qu'il va venir, je vais l'accompagner pour laisser, pour aller voir le tombe et tout ça, pour laisser ce qui sera nécessaire, quoi. Merci beaucoup. Merci mon frère. Voilà, mesdames et messieurs, là on voit Merveille Rambo et Koffi Olomide, donc fan à Koffi Olomide, avec les banderoles, avec notre manager, donc Nano Ezalate. Merveille Rambo, et ça minen, on s'appelle. Monique le grand Mopao, le tout puissant, le sel Sozi Bomoni ayeyo, donc. Ah? Celle là. Sozi. Il y a grand Mopao. Grand Mopao, yeyo, donc Abimi. Koffi Olomide à Paris, je respecte. Bonsoir, hein? Bonjour mon patron, donc Sozi à la. Bota ta coiffure, s'il te plaît, Balouka. Bota ta coiffure. Donc voilà, le grand Mopao. Donc voilà, encore merci. Ça déjà gestement bien. Le grand Mopao. Regardez s'il te plaît, filmer a commis fan Koffi Olomide. Grand Mopao plaire, Papa Lutumba Simaro Massia. Donc voilà, vive quartier latin, Tchatcho. Merci. Donc merci na frère Nabiso Kombonan. Frère Boubou, donc vraiment, et ça, le c'est un autre, tu coûtes un pena. On m'a dit que Papa Lutumba Zamuto, Koffi Olomide pour attaquer na kay. Donc vous voyez, vous avez dit que Koffi Olomide n'est pas là, mais les Koffi sont là. Pardon? Vous avez dit que Koffi Olomide n'est pas là, mais les Koffi sont là, les Koffi Phil, les Koffiettes. Donc vous voyez que Koffi est représenté valablement. Ça fait du chaud au cœur de voir que un fan de Koffi Olomide, qui est son souci que Koffi ne savait même pas, et qui vient de représenter son artiste. Je pense qu'il ne savait même pas qu'il n'était pas là, mais il l'a fait. Nous, c'est une surprise pour nous de le voir. Et donc c'est ça, quoi. Je pense qu'il est parmi le seul Oyototikalina Bango. Nalo ba moi linga là-bas cancelate. Donc parmi vieux Tikalina biso ya ba misi. Ouais, mais Oyo ya danger. Mais tout seulement mouké et bato ba vie azara très difficile yo siko jeune. Au vent na nene bo solane ba faire ba concert maman bébé. C'est que bako saka. Hein? C'est que bako saka quoi. C'est qui monte. En fait, vous savez, une star. Lingala. Moi, Lingala. Il faut voyer Bello Moro, star as a star. Moi, je fais le management des artistes. Na sala ngopena na poto. Na sala show business. Donc, je suis homme d'affaires dans le showbiz, dans le milieu des show business. Je vendis tant d'artistes. Je produis tant d'artistes aussi. Je amené tant d'artistes naba Est et Amboka, naba Mboka Ebele, ba Uganda, ba Rwanda, ba Burundi, ba partout wana. Il faut voyer chaque star azara na ba caprice na ye. Même yo, bon, yo déjà oza journaliste, veut dire que oza appelé que la star. Oza la rappel na moi ba ouais. Il faut ezalaraka. Koffi eza donc qui Koffi yango wana. Sans yango aza Koffi te. Yango ezo sala il faut ezalara bongo. Et puis tondi maïra ndenga zali donc c'est ça. Le Johnny Hallyday, le Michael Jackson, ils avaient leur caprice. On a vu des artistes qui ont fait des choses et des choses. Vous comprenez? Et Koffi n'a rien fait de ce que Johnny Hallyday a fait. Koffi n'a rien fait de ce que Michael Jackson a fait. Koffi n'a encore rien fait de ce que même petit Oyo, Chris Brown, Beta, Bassina Bango, Rihanna, Beti Pena, moi, Sinayo, Star. Le rôle à Rihanna, Betty, ma bébé, et ça, Robeta, na Robeta. Betty Pena, donc moi, c'est Betty. Il y a bon de la rendre trop. Mais, viens. Yomo yebindenga atia pena basi côté naie quoi, c'est pela abonde la bango tout ça quoi. Mais aussi Koffi Olomide c'est quelqu'un qui respecte les contrats. C'est que moi je voulais dire à mes frères quinois, parfois vous travaillez sans contrat et c'est pas bien. Koffi c'est quelqu'un, il a étudié, il a fait de bonnes études. Alors il respecte trop les contrats. Il sait ce que le contrat peut lui amener à quoi ou dans quoi. Et c'est comme ça que quand tu veux travailler avec Koffi Olomide, prépare bien ton contrat, viens, fais-le bien. Et tu verras que Koffi va respecter son côté et toi tu respectes aussi ton côté. Moi je respecte tout ce que je lui promets, lui aussi il respecte tout ce qu'il me promet et on marche. Merci beaucoup. Merci mon frère. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya.
la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et Willy Gare, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, là on voit Bill Clinton, Malkitosh, donc Bill Clinton, Malkitosh parmi nous. Donc il y a Papa Lutumba. Merci à Fondé les Pères, merci à tout le monde. Merci aussi. Là-bas, la Potonios Monta la Bisso, toujours dans Palais du Peuple. Palais du Peuple, donc, ils ça là vraiment bien. Nicolas Mokonzi, en complicité avec Mathieu Banché. Ici, on travaille, donc, à côté à la Nzoto ya Moe, Ibinomo Vouya, on s'en merci Naba la Poto, merci à Chichi Chibola, merci à Dulom Ampouya. Oui. Mesdames et messieurs, là, on est vraiment à l'intérieur des palais du peuple. Place Oyo, Bakondi Baye, Batouebele Bazar. Et Elenia Congo, toujours en direct, toujours avec notre travail. Donc, Tozo Sahara Moussala, Bobinobo Sepela. Donc, merci beaucoup. Papa Lutumba, icône de la musique congolaise. Balélier vraiment Kitoko. Charlie Prince, bonjour. Bonjour Mathieu. Mais tout le monde vraiment la carte à foulou. Est-ce que Papa Nabiso Lutumba fallait battre pena? Non, dans le journal Lelo, fallait pas. Fallait dans la esplanade. Parce que là, au moins, il y a l'aération. En plus, tout le monde allait assister, même de loin. Dans une salle comme ça, moi, je pense que c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, franchement. Mikolo Ezaki n'a avant tant les laïers. Vendredi, samedi, normal. Mais dimanche, le fait passer en Olibanda pour tout à profiter à Mona, à rendre ma dernier hommage en bonne et due forme. Dans la salle, en tout cas, il n'y avait pas moyen. Franchement, ce que tu peux dire par rapport à Papa Lutumba, il n'est plus Pélélo déjà. C'est une fête. C'est une fête. Il a fait un bon travail. Il a été parmi ceux-là qui ont milité pour la musique congolaise. Il reste une icône. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais pourquoi cette idéologie? Pas d'interruption.
Il restera à jamais un baobab de la musique. Vive la musique congolaise, vive Lutumba Simaro. Bonjour. Tout le monde est matanga et Papa Lutumba Nani Pona. D'abord, c'est un papa, un homme célèbre. Moto a été considéré qu'on soit moto na valeur nae. La preuve est que a combattu na souka et c'est comme ça après pour préparer qui répond nae. Style oyo, pourquoi pour nous ça style oyo et simbio pebo? Mais au tanga. Sosie Raïs. Sosie Raïs, je suis les sosie imitateurs. Et ça la vaut bien? Non mais binomo zomona. Mon entier otala yo bato belé pe bako yina yo bako seka yo bako lo baké mais pourquoi papa a sali boye yo kolobani? Non, ya bango mo ba juger. Bango mo ba juger ba ça libre ya ko qualifier ngana yo nyonso bango balingi mais je sais que dans ça 17 on a pouvoir, j'ai fait ce que je pouvais faire et maintenant na tiki et le renoncé dans les bandes na souka il y a maintenant un successeur. Il y a une passation civilisée et démocratique. Et maintenant, les pouvoirs sont entre mains de Fachi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'artiste émission au Batikali, le Papa Lutumba? Non, on va continuer à bosser. Et on a surtout le colère, tout merci beaucoup. Okay, l'artiste est sympa et bon. Très bien, très bien. Papa Lutumba qui regrette nos années. Je regrette parce que toujours bon, ça va toujours perdre mes repères. Ah, toujours bon, ça va tout passer la guinzela quoi. Très soumingité. Parce que on a mais et c'est nos années parce que atiki ba œuvre belé, œuvre éducative, ba œuvre oyo et que c'est vrai biso ti biso peut on un jour. Message no lo bana artiste c'est bino botikali na musique congolaise. Comportement na bino ndebo zala ba boyo kana raté ma mbebele ya mabe lelo papa kei okolobani na bandeko na potala liwe zali. Ba changer mitema na bango ba bongo na mitema Papa Lutumba za mutema malamu yongo monike plein et puis to yembi banzembo to beti ba concert na sa moi donc netinga na beteki lobi na nini na benga oni na place de l'artiste na beteki na sa moi pona lokumu ya kotomola kombo ya Papa Lutumba omoni ona nali na baneni donc koko parce que ngala mona emene ya na za koko ya Papa Wemba donc za koko na ngai donc ça bango de basala nzela obiso to Holanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lutumba Koufi, regret na ozani. Président Isobe, Papa Lutumba Koufi, regret na ozani. Regret zali parce que baoba ekoyi donc Papa Lutumba en tout cas na évité toujours mon arabe écriture tikali mais écriture qui souvenir ni malamu ko la biso bo garder papa souvenir eza ebele ya osaranate ya malamu ya roleka donc ça dit to na Lutumba pena na Congo donc lelo to yebaki ye et puis na ba chanson o atikeli biso parce que ba nzembo o atikeli biso donc ça dit kena tena ba karaoke au mona penda ba nzembo ba yembaka oyo kaka ba texte ya Lutumba wana ndenge nanga badi yo bunginga na monoko namoni masala ai doli bafinga donc badi yo bunginga na monoko lelo poso mubimba ekoki diatanga na kolia teo fufu yo motema nanga likambo yebisanga soki ayoki nga na nzala lukelanga te loko mosusu bayeba mipesa na kwanga boyeba bozali kokembisa mabumu soki olingi ozwanga ye kolukanga na ndako te lukanga na restaurant okokutanga pemene nzungu ya badi navandi nazali kozela badi bon mwanda mbwana. Merci beaucoup. Papa Lutumba Kei, grand frère, salut au bon. Non, vraiment petit frère, oui, puis que Wanaza icône Nabiso, moto yo, les a la livre quoi. Donc Papa Lutumba za la livre. Donc Aza est belé pour Nabiso. Et là on est artiste musicien parce que je pose un musicien. Na baliwa ya batu, oh lelo grand bazo tikabino, mais bino babi bolingo ezala raté rolobani. Bon, merci pour la question. Non, répondre à Motuna, mais ce que moi je peux dire est que
Papa Lutumba azalaki na problème ya mutu te. Ya aza père aza na motema munene. Mais loko moko nazo kanisa na journée ya lelo eza que eloko na kanisi mingi na journée ya lelo Papa Lutumba aza artiste a prouvé réellement que azalaki artiste. Alors biso peto tikali faut que ça la ba œuvre malamu pour ba considérer que za artiste. Yango wana faut que ça la banzembo solo nzembo kene mokili mobimba pour bandima vraiment que oza réellement artiste. Eloko na kanisi na journée ya lelo na sala penza banzembo moko oya bien. Merci beaucoup. Merci, merci petit frère. Voilà, mesdames et messieurs. Donc là, je suis avec tout le monde. Namoni papa Péaza. Papa, bon. Donc très bien, très bien. Où tu communes? Non, moi je suis de Bandal là. Moi la Bandal. Papa Lutumba Koufi, lelo yo. Nasima Nabiso, Corbillard et Zawana. Ils ont retiré un autre tonaye. Regarde les années. Non, les gens regrettent ma casse au Kubungi Saloko la poète. À sa bibliothèque RDC quoi. Qu'on perd ça, c'est très grave. Et ça, chaque mois, on a monté ma tolongo le loté. Il y a mon côté là des années. Oh, qui question là le bas que non. Bah, œuvre yango. Viens tirer ma œuvre. Ma œuvre yango tokoyo, peut-être tirer le kakayango. Et le bas le king. Bah, œuvre viens tirer. Tout ça, continuité là quoi. Et ça la fait un dégât ça on a. Merci beaucoup. Neko Robaksani. Ouais, malobalanga Robaksa, exactement. Nabiso bano totikali to sala pe misala o papa tiki. Poko bungisa moto ya valeur ezelo mobo eza etika passe na motema. Na romera ta royemba ta mo muke. Ebele bawa batika basusi. Ebele bawa batika basusi. Soki natali na kinkole. Parce que faut kota. Kota ka ninga tambala. Mena bisi yo kota na kanga yo kate. Bonjour. Bonjour. Papa Lutumba Koufi, ba souvenir nyotika nango. Na mutulwa Papa Lutumba ba souvenir ezebele. Kasi na ko retenir kaka makambo misatu. Ya liboso azali mutu alosambo. Mutu alosambo yebanaka na ndenge ya kobanga Nzambe, na ndenge ya kobanga eklesia na ye, na ndenge ya kobanga basali ya Nzambe. Wana ya liboso ya mibale na ebaki ya Papa Lutumba mémoire mokolo moko nga na uti voyage na zoya na aéroport ye azo voyager tokuta na aéroport alobi nanga me petit nanga nga obwaka banzembe nanga te ka ya wemba nga bivie na obwaka mokolo mosusu alors a voyager eleki 3 semaines aye kotala nga ayelinga paquet ya CD na ye. Donc ya mibale mémoire. Ya misatu ayeba musala na ye. Ayeba ka te kobeta guitare ya banzembo ya salaki même ya banzembo ya ba musicien mususu. Pona wana aza modèle na biso. Merci. Merci beaucoup. Donc en direct toujours na Elenga Congo, bana poto mesdames et messieurs. Donc voilà tozomona mwasi ya Mowei, donc mwasi ya Papa Lutumba ye wana ba ope ba yebie donc oya vandi bato ebele bazoloba azali boye wana. Bientôt là tozomona corps ezobima palais du peuple et pour Nécropole. Merci à Tracy Mbelenga Pro, je dis merci à Glody Diasuka. Merci aussi à Odilo Mampouya parce que azolela Papa Lutumba. Merci à Chichi Chibola. C'est vrai, Toza Batou, mais Liwa est passé. Là, on voit donc, moi, si à Moei, Yewana, Croix-Rouge Nabiso et Memie.
Donc Papa Lutumba, paix à son âme, adieu Papa Lutumba. Donc souci au Tozanango, ba Congolais pour nayo. Et donc ça a vraiment passé. Donc merci beaucoup. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà tozomona corps ya Papa Lutumba ezokota déjà na corbillard. Donc merci beaucoup na bana poto ba otala biso. Je dis merci à tout le monde bazole l'ensemble na ba congolais, merci na ba étrangers ba OP ba yeba ki Papa Lutumba. Ça nous fait mal, merci beaucoup. C'est vrai toza batu mais liweza passi. Donc tozole l'ensemble ba policier ba rolela ba konzi bazolela mokonzi mboka ye moko fati pa leli. Donc aleli Papa Lutumba, premier ministre aussi, notre premier ministre Bruno Chibala plaire avec nous parce que Papa Lutumba c'est une icône. Aza moto ya motuya musicien oyo apesa ba conseil ya malamu pour na musique na biso. Donc merci na bande rebelle bataille ki biso et merci à Laurette Montpala, merci à la diverse Jenny Ekila, donc Nabo Sanité, Tania Ngombo la ravissante, Fontina Ngombo. Merci à tout le monde, Nicolas Mokonzi. Kota pena la 4 choses à image bien parce que bande rebelle Elenga Congo. On est là, on travaille toujours. Tracy Melenga Pro, Glody Diasuka, Batu Bazolela, Nanenga Kosaranate. Donc je suis là. Donc derrière moi, Ndeka Bomoni na Fulu, Nicolas Mokonzi, Batu Bazolela, Nanenge Yako Saranate. Donc pona ba o bazali banda na poto, nzoto ya Papa Lutumba ezokende déjà na nécropole entre ciel et terre. Et siga oyo ekokoma espace batu bakouta misika pona koyaka utalaka. Merci mesdames et messieurs. Papa Lutumba Koufi, nzoto ezokende. Regret na ozani. Ah, toza batu, il faut kaka tokende, même maweza na motema. On n'a pas de choix. C'est ça la volonté du Seigneur. Message no koloba bande ko belé ba otala biso libanda. Ah, message ezali kaka totikala kaka na confiance ya musique na biso congolaise. Ba o bazana sima basala makasi ba komaneti Papa Lutumba. C'est ça ce qui est important. Voilà, merci beaucoup. Nabiga bande ko belé ba uti mosika. Mbote mama. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand il y a Papa Lutumba ezokende, mon frère Robaksani. Ouais, Nabaksaga, toleli forme wa Korekei, dans ton CPL, il y a beaucoup de l'ami qui toko. L'ami qui toko, ma motele qui à l'aise. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Il y a aussi des jeunes. Baba Samsana, bien. DJ Bon. Qui m'est allé. Papa Lutumba qui est message. Bon, tu perds vraiment mon tout monde. Donc, tu perds des papa moi, Azap très cher pour Nabiso. Asali a trop na musique congolaise. À l'activité Banzela est belé pour le taux à la bouille. Pour un moule le lance à la bouille, ça pour na papa. Je vous rappelle que DJ Moule va beta mbea bango Mwambote. Mwambote na pesa Mwambote belé pas pour Harris il faut da DJ Tenya na bino yo. Tu vas rouler la Papa Lutumba. Ceux qui ont musiciens c'était Mesdames et messieurs, là on continue. Donc, Nzoto Yamoei et Kiei. Papa Lutumba n'est plus. Donc, Papa Penabake Kundae. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci Nabandeko Nyonso Bazote Alabiso à travers le monde. Tous autres travaillent kaka toujours pour Papa Lutumba. Pour Nabandeko Bele, Nicolas Mokonzo, Monikor Yamoei. Nzoto Yamoei Yangwana. Merci aussi na Likonzi Protège. Na musala kitoko Likonzi Protège. Merci na bakonzi nyonso o bazana biso. Merci na basaper Ndeko Boni.
Ouais, calme Mathieu Boss, c'est grand journaliste. Papa Lutumba Keyo dans sa père Rolo Baboni. Ah, Ezara participe au lobby bilamba tambola na musique. Bato to lata kana bango bilamba ba yemba ba komi ko kende biso to tikala. Siko bilamba ngo to lata banani ba ko yembela biso po to lata bilamba kitoko. Eza participe na papa Keyi. Dans son nombre réponse à paix, to sepeli ndenge ba leli papa nonaire, aza pena monument na biso. Na leli ngo vraiment ya trop papa kendo pe manakimia. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maman Boni. Bien, papa. Tout le monde awa, donc où tu communiques? Nauti na yolo. Na ekole la papa, aza papa leki nanga puisque moi sina maman kela naza maman leki nangai. Yango na landu tant que papa leki nangai. Aza papa leki nangai vraiment. Et papa Lutumba kufi, regret no ezanini vraiment pour na liwana. Regret nga pende za makasi. Malgré tout na koli makasi te po par rapport à banzembo mais nazo regretter makasi. Il fallait azalana nous to vivre vraiment biso peto ka eli susu na bana na biso. Regret nga za ki papa ki avant pour nga na linga ki akokisata 100 ans. Voilà, merci beaucoup mes banzembo ne po banda olinga mingi. Na ko linga banzembo ne mingi. Nzembo ni. Mabele. Lila epata muketi. Est-ce que na kokoye? Atala mungongo na yo ça bien. Mokolo na kokufa kake ko beta wana karande na ebisuka ka wana. Merci beaucoup maman. Nzambo. Nyusti Nunoso. Kili Odia. Wakabase. Wakabase. Ma chérie na biso. Wakabase. Bayaya swag. Wakabase. Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation du Nous sommes pour la vie, et on fait ça pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso, la colonisation du on m'a ramené ce bandarana. Wani, donc Ka, tout ça là, on a Utunganga, la pena Tungayo, c'est que Tungana, Alebisu, Baï Banzele, Bajona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, Fecharo, Ningisa Fecharo, Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tomana, ale bisou, Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.